en tout cas, Barambounion, c'est l'équipe dans de très très bonnes conditions. Donc, vraiment, je dis un grand merci à tous les artistes et musiciens. L'hélice et bien mignon. Vraiment, ça prouve que la vie, il faut aux ala sans polémique. La vie, il faut aux ala bolingo. Popé, balela yo, na bandenge moko ya malam. Donc, merci beaucoup à tous les musiciens à Clan Wenge, ndenge bango tout bazalaki autour de JB Piana, de Maramboutou Légui bien, Adolphe Dominguez, Tata Mobit, depuis les jeudis, Adolphe Azaki toujours pembe na ndengona JB Piana. Pour na rôler là, c'est bien mignon. Tout le monde vendredi dans le réveillon, tout le monde est sous lobby, vraiment, c'est ça l'amour. On a vu également Werrason dans le réveillon, tout le monde y lobby, c'est ça l'amour. On a vu Blaise Boula, on a vu Manda Chant, tout le monde est vraiment Clan Wenge, il faut soutenir Ndekona Bango JB Piana. J'espère que ça li malamu mingi. Ndeke te va na mokili, liwa c'est bien mignon et tirer les leçons. Ndenge ya vivre na mokili na batu. C'est bien mignon, toujours souriant. Problème di kamuna mutute biso na bino ngana yozo talangai tolinga petangu nzamba robenga biso peto lelama na ndenge ya kimia na ndenge ya kosangisa ndenge c'est bien mignon alelani. Coup de chapeau à c'est bien mignon, bien qu'il est parti en tout cas. Un garçon fantastique, un monsieur vraiment na évité na humilité, na bolingo, na koseka na marambu tout bien. Yangope au travers lui, Clan Wenge Sangana Gilisusu, ba musicien ba qui suba Sangani, ça fait quelque chose de bien. Ba blogo Mike batu bazo loba par-ci par-là. Bon, ce sont batu bagara batu mokili. L'essentiel, les plus importants à la qui automoni et l'équipe dans de bonnes conditions, ça fait du bien. Bonjour à toi Ferrari, j'espère que tu es d'accord aussi avec moi. Bonne année à toi. Ouais, bonne année à toi aussi Laurent Fabrice. Naza d'accord, on a toujours là. Donc, souci à Gimakasi. Les tout bon ça qui frère Nabiso c'est bien mignon Maniata. Que son âme repose en paix. On a repris ça. Ma sincère condoléance la famille BCBG de Soussou et puis la biso tout ba musicien Mboka et puis na coupé ça Soussou ba sincère félicitations na président na biso ya clan président clan ndenge nini asili ko sala organisation ya Bob Wana et l'équipe très bien. On a repris ça sous merci na ba vie na biso nyo surtout à Clan Wenge ndenge na ba master tout à Clan ndenge en tout cas batika kiti basili koya pour na nini bala kisabuli on a bango vis-à-vis ya frère na bango président na biso à Clan Wenge JB Piana Salvatore de la patrie à Motopamba. Donc c'est bien mignon Akina Kimia, en tout cas la terre de nos ancêtres, ça soit douce. Quoi. Merci beaucoup. Tout le monde est présent dans les Alaki. Yo beta na Wengel Paris, aux APK na Wenge. Pourquoi présence dans les Alaki? Non, présence dans les Alaki non parce que adage moi le on a biso tous les là là. Bon, liwa c'est gain et toucher un fort passage à garçon moko. Tokutana na ye trouté mais batango nyonso tokutana na ye azali koloba bien mingi pour na carrière nanga parce que tant que zaidi aussi ba fondement ba Wenge en tout cas tozomona na musika mais tant on a yé na bandi carrière nanga et comme na batango susu moi tokutani azaki ma simple oui ape karibu boye les attend oyo bango BCBG baleka ngana na tenter mais a ko préférer assez ranga temps ngana leka omoni ke ba bloga bon na biso ba jeune et puis na kati ya ba musique modèle biso to même on a ba ça ils a passé pour un jeune garçon musicien azana makanisa mo pour biso to kanisa musique eza boud musique eza 12 nous on est en wanati ya monique biso ba eto tikali exemple à tirer tout monika ramamba c'est gagné l'équipe ceux qui pas agi mauvais garçon tout le monde ba trouble tam so ba baby tumba passer place wana
mutu ya ndenge nyonso to azali wana bentelo bazalaki bashege bazalaki bamiyibi bazalaki désordre bazalaki mais bamayokapa bazalaki mutu donc mutu nyonso azwaki conscience ke toye matanga ya mutu ya malamu mutu ya malonga. Donc en tout cas na PSP bato nyonso to baki ko soutenir biso famille musicale batie ba présence na bon na PSP bon ba merci en tout cas il est bien. Elle est qui très bien, ça dit bien. Mais on a un mot à dire par rapport à il y a artistes et musiciens. Non, vraiment artistes et musiciens. Pour tout le monde a matin en les musiciens, bah ça la loi va négliger tout ça. Mais tout le monde par rapport à des ces gars, tout le monde est vraiment artiste et baillé. Oui, artiste et baillé, artiste et baillé qui vraiment bayaki, mais ils ont un réseaux circulés, na réseaux sociaux et puis au bas moni. Bon, ezaka o ya mabe o ngana moni na miso nanga o bat ba moni ba olobelela ezaka ka beaucoup tani ya président na biso CPA na biso ya Sokoda ya Blaise Boula et puis na grand prêtre phénomène ya Makanda na pesi ba bon dimanche ska bazali donc bango baza ba icône baza ba yaya o basali nzela liboso na biso bakobo bosana eloko wana de salutation ezalaka eloko moko et bakisaka force pe énergie pa ya moto omoni même ba frère Patrice Bayemba bon nayebi ke na kati na bango baza bavi bakoli na amour na bango nde etindika wenge donc il faut bapesa biso yango ntina ba age oyo baza nango po toyeba ndenge mpe biso tokoki kotambola koya na place bazalaki wana miso ya bato nyonso to ezali kotala JB ezotala Wera ezotala Adolphe ezokotala Célébula donc normalement il fallait saluer kaka frère na ye Wera Nson parce que je sais que Viena Blaise Boula c'est un ingénieur instruction ya makasi et puis donc azamuta maela tongo autant biso to okola ba oloba na biso ke opeto omona to oloba ke wenge batu nyonso to batanga mais mutu aza plus intelligent c'est Blaise Boula wana selon mukili eza boso idea na kusu ba pesa na ina mambo ba sola ina mambo déjà si je sais que eko kozanga te po omoni ke Yanso na ambassadeur de la paix aolukaka kimia et puis yepe vena biso Blaise Boula yepe aza mutamaele et puis aza na poste ya monene oazo kamba na mboka pona biso ba musicien bon soki ezalaki oubli na éviter soki bazalaki avant na éviter mais il fallait sala eloko moko boye wana et puis ça va te plaisir au moins kokutana ya faire short de poule na vie na Weranson et ça il va tout bien na moni côté mo ba lobelaka sourire ya faire devant grand frère na donc ozomona ke mutu aza ravi na donc on dirait c'est la geloko moko boye à moins occasion bien okutana suna pakananga et ça bien mais kokutana ya vie na biso sele na bon et que ce va te ya biso ka 12 eza ya biso pour biso ta ba kolo 12 ozomona bon tam se zaka na to pesa marque à 12 na pesi mbote pas fait na tata Dominguez kolo forme mais fiazo benga na palette pour na oza pièce na bige 12 et bima de 12 mais tata la même fois le bapé marque à Bolingwala qui c'est banda aéroport les jeudi la nuit ti yango nazo kende yango vraiment na okende vient na biso Dominguez na pesi mbote bonde ezalaka atika ki frère na ETJB alongole ba maya misu donc ozomona mageno ayi ko kabulama na moninga pona na place wana mutu akokai kozwa place ya kokanga JB mpiana kosala biloko wana fariza la tata to Weranson to JB mpiana et to Blaise Boula omoni lokola bazalaki te présence ya tata Dominguez en tout cas félicitations mon vieux pas ozali donc bon ezalaka biso neti nga Ferrari souci nanga tozongisa bolingo moko boye kati na biso ba artiste ozo comprendre totika ba querelle ba mambo ya oyo eza nango na tina te donc ezalaka na tina te donc ba place matanga fete za place photo ya mbanaka to bongisaka oyo esali nini oyo ebebaki po totambola kitoko. Merci beaucoup Ferrari, merci
pour nous par rapport à Matanga, mais je tiens à préciser, c'est bien mignon tout kundi lobby, ben Dakumuda Newman, pasteur Christian Kimbukusu, non tout kundi était. Pasteur Christian Kimbukusu, non tout kundi était. Na osenga pe bolingo, volonté, considération, oyo population, oyo ba musicien, oyo même l'État à la kisi et pas à Blaise Bongo c'est mignon et à la paix bongo on a pasteur Christian Kimbukusu Dakumuda Newman. Mais bien en dessous ba lo ba ya comment aider à Nzambe siko mutso comment qui en Christ ba oki ko aider pété ba oki ko linga été ba oki ko zala pe d'organisation té de l'eau on a senga ka ko wana ya seyé l'équipe bien. Il y a pasteur Christian Kimbukusu Dakumuda Newman et les capé bien dans de bonnes conditions. Même à terre badudo adoula ce que yé, même à papa Noël ce que yé, bolingo to moni na oya segen ce qui est perdurer bongo. En tout cas, ça sera une bonne chose. Ferrari. On a profité na ça va condoléances dans la famille pasteur Christian bazaba ve oyo. Basala qui pétant na bango na musique biso en tout cas bato baolo bawana akomaki na nzambe to nini ça fait dire non bazo yebate que définition musique ezaka moko c'est l'art de communier des sons d'une manière agréable à l'oreille na bato oyo bazo yembela nkolo na biso nyonso tout tozopesa bato eloko moko kati ya mitu na bango. Donc, ça la différence. À l'époque, papa m'a dit que ils ont encore quand leur moko. Baron oyembe la Jésus, biso to longola ka komba Jésus to cheka ya moi sito ya mo. Ils ont le moko. Donc bateau ba mécène gouvernement ba soutenir biso artiste parce que ti le biso to futa matière. Biso to futa matière ndenge ba ndeko mususu ya ba mboka mususu quoi. Donc Bachamo Loboko, la famille, il y a pasteur Christian Dakumuda, Boxet, Naepe et les Kakitoko, Toko Zala, Toko assister pour artiste. Donc, très bien. Merci beaucoup, Ferrari. Alors, parlons de toi maintenant. Carrière de Kende. Carrière de Pépélé. Carrière de Pépélé. Bissoto Baye Toza, Mbang, vitesse. Donc, tout ce qui est là-bas, on va mener ma gambousine à Tokyo. Donc, ma gamango est ok. Même si au tourné golf du Kando, allez la ville. Il y a des gars pas. Il a matin les aides. Il a tani pour la fête. Donc, voilà. Il y a pas chapa pas. Et qui est bien. Quoi, nous liste à la moi c'est. Tobi est tito lo bela. Tobo ça n'a pas c'est quoi ça? Ah, pas c'est Tobo ça n'a pas. Il est pas là parmi bateau. Parmi tout ça peut sous la condolence depuis la tristesse. C'est tout na famille quartier latin. Parce que quoi ça vu temps belé na vu na biso Kofi Olomide. Mon pao na PCOP ba condolence na yo pa ozali. Chez mon esprit vie. Chez mon esprit yoza muta mbongo. Obanda mbongo tango. Donc Tolila, fallait assassali. Déjà c'est Maramutu. C'est une bonne chose. Bon, merci na ndekona biso fali poupa ako sala mais et bembe kundama na moto mon côté. Donc le boko et ça la bien pour et qui est bien quoi. Très bien. Merci beaucoup. Alors, le lot on te retrouve plus hein, ba concert les athées, ba réfléchir les athées, tu comprends pas c'est amatanga les gars. Non, on a Bimaki. Nabimaki na ça qui moi 2 mois mon banda te 1 mois na yé na kenda sous matali pour na ba développement ba koba ils ont un peu moi tapo tarabilo mi balé vera di kando tika songi ya ozomona ko arracher des bombes moko eza facilité na beta sous 1 mois donc 2 mois il y a pause. Donc la musique ils ont rappelé moi passé mais tous ont eu makambo le 24 oyo janvier to beta na espace Ndombe na loi Kimbuta na Kimbuta et puis le premier toi na MDT na route à Mikondo bon toujours sur la pour le 24 na et pour le 14 février na millionnaire bon
ok naïté soit si bazui espace en bazui date en tout cas ceux qui ça mon père musique qui au côté esprit hein mais on a mis ça tongo non côté esprit lelo na mis ça tongo nous na neuf on a vu beaucoup nazaki na âge ni vous comprenez biso to sali musique to sa musique oyo ya bolingo ya amour hein ya olingi musala na yo oye musala te po ozwa kaka okende ya ona zomona na ndule ba parvenir ba to ya omoni ndule na biso ezobeba ozomona ndule ezobeba ndule komi ya benjure ntwana ndule zali ya bambwakela moko boye ngaya chindongo olingi ozomona nde ba vi ba lo memo toyina ba wengi waka bankadia potenso bangleber musique na biso za bon mais lelo musique ba ko finga ba parents zo comprendre ba zo finga ba tout ba deux fois ngana ça contre biloko wana alors que ba massa wana ba musicien ba ça ba valeur à mboka na biso siko soki to silisian kasi ba Davido ba pile biso zo comprendre tous en ba langage bien tous en ba langage est-ce que là avènement il y a internet et il y a réseaux sociaux nécessairement non réseaux sociaux ezala biso nde ba artiste to pesi ba mitu makasi vous comprenez pour talanet nga Ferrari na beta tamsu ndule nanga na zu petit nanga mo boy tamsu ya saper o ba saper biso ba to sala bango vous comprenez ba venir ka bazala ka danger mais pour présenter pièce na ifa kutana papa wenga vous comprenez siko yo saper o kota appel légalité o bi pri atenité teni ba opeso ya opesa mais un artiste na matiso na podium pour ofinga collègue nanga carrément tozomi kitisa tomi kitisa musique na sous ça na valeur tin naza contre yango makasi donc ba président ba groupe il faut ba yé ba ko éduquer ba tuna bon yo passer ça histoire aux alava na wenge El Paris série wana éduquer des ba porter parole ba gimi balé na Congo côté BCBG Roger Ngando côté Laurent Fabrice vous comprenez vous finissez ah t'as vu Socrate à aider salut mon vieux la festival dans Socrate aux hommes pourquoi pas bandeko o ba oya ba wekozana même ba Sankara de Gunta ba sala pe ba makambo wana mais also on a système agrico aibika ozwa mbongo pa koma oya zalelo mais ya lelo ekomi make nozomona bazofinga mutakala ya mutu siko ngana ovana na pale na mwana nga ozomona wana nani o porte parole ki ngandi ezokitsa biso ba leader ozomona soki muninga lekio ngokoma poza la toujours bon na vie même ba fourmi mona ka fourmi mo azali bo donc il faut faire l'effort pour les cahiers o les cahiers na ba mafinga te ozokana sa ozobuma moral na yete yazo pexe toujours on a tendance non nga la mise tendance te lelo fallait sala ki makam na e poison sa musique na poto na betele ba maboko na za mais yo bisonyo so to yebi na ebite misenyo azani ko bon banda mamba ba combattre banda est-ce que ebite ba viwe ba chaka ba ba fu ba beta na poto ba beta te VJB mpiana chaka pa beta na poto ba beta te biso tout ça papa Wemba de son vivant on grave beaucoup le colo poto mais pas fallait pour pas osa tout le monde a bexé salama ya misiki pe lisusu ki baba on qualifier ou ta famille non on a bon qualifier ngane na futa ma combien alors que bon nous baba frère nanga souci nanga ne musique na biso ke liboso o na wego boya po na besprit nga mona viva la mujika bango tu babeta na bala mujika te besprit ba ndulise wana nga za na mais ils a besprit to za na ngo pour ça to tambusa te lelo soki Richard Sali balam to betele maboko pourquoi pas se faire à sema bo malam to betele maboko eza soki muta sali ya malam to betele maboko c'est tout so sali mabe to lobby pour changer mais musique yango ndenge ozolo bakaka wana c'est vrai que la porte-parole va nous s'entretuer, va nous défendre, va le dire de manière où on a besoin un jour, soit il peut faire aller succès. Baromi peut vous kama kasi, va nous combattre peu yo, c'est là au moins qui va nous bouncer. On tient d'après battuter dans la raison pour la fin. Non, parce que on doit avoir monsieur ça éducation ou bien entourage. Vous comprenez? Pour
na sala pe mission mususu au monde na lobby pe bien té pour biso tikala au fin raté mais au lobby bien té mais tant au kuta na mutu mo boina nzela yebisi faut ça faut changer c'est corrigé vous comprenez ngala na zana animateur na FIFA na disque na passation de pouvoir toi na danse na biso pété wana déjà va faire ba robeta ba didas na bango a ça ba animateur na ba luka trio ba organiser robeta kuna ba kuma na onda na ba TikTok bona leader bona bité eza na ngokaka et puis ba osala ti zomo mais ba ke ba betsa petit wana non mais on a Ferrari attends ngeza lokola bango na Ferrari merci beaucoup Ferrari tant bango ba osala bandule tant ba osala bandule même temps ba ina ba mouvement ba bandoki ba mikili ba ya bando ya ba karakala ngapi kasika vous comprenez il y a année vous comprenez donc on a Ferrari mais problème il y a on ose répondre il y a eu taper la bafle Ferrari mais quand binot nga zo ba biloko zo uta ba pays kili biso na Congo tozo koka ko soutenir baninga ti yango moni bazwa na be esprit moko boye neti ka ke ba kan to finga ba kuna donc ti ko yo na kanini lo ba vérité nga ka bonne musique nga ko na kanini ka bonne musique yango za wapi na réalité na biso ka bonne musique eza ba frère ba beta musique hein nga onyo wano sukia yo ni ngani net na kanda ba ke oza wapi kaze ona tuni po musique yango komi na baka net di kando za wapi atape na kana ye na yebi na oyepse yango bon da habité bon c'est plus aujourd'hui où tu es bana yebo na wenge na lobby nga sigo na mama ba kana ngisa kaka la bonne musique comme nani bazo beta la bonne musique bon musique oyo kite oyo kana ta kuba na yo na mutu kana wana eza musique yana wana mola principe non nazoyoka fali pupa nazoyoka héritier na ndeti le bomo héritier asalaki mikolo boye eza na banzela ya Victor Eleison de la République bon naza fanatique nango nazoyoka fere nzemo Emina Soleil izosalanga bien fali ata ba 5 ba on azoyoka sikoya mikolo ya mabe mikolo lisusu donc bazobeta musique bien donc yo bano su wenge te wenge na Orlando te wenge oyoka su ba wenge te pourquoi pas otangita mais wenge eza lowa bibliothèque vous comprenez wenge eza lowa bibliothèque eza na ba son danger balema kaba batika wana uzomona eza na ba nzimbu lowa ba kine bouger ba nikide na yo pa wenge nde na boy na neno na kara nazoka wenge nazoka papa ndobe petum nazoka beti masikini donc uzomona ouais Ferrari merci yoga baninga faut yoga baninga ça c'est très bien je sois yoga ba lobio comment mutabaka vina ngadi kandu bo mimanga vina kama kasi na oyesa bango yo zala wa okedi alors Ferrari à part ba concert aux anango album ni nezoya ou bien ba nzembo ni bon omoni elozo boma biso trop eza ba promotion disque passation de pouvoir eza toujours faut na sala tourment na nord pour na ko sala clip à papa bana na savane de pichu si to sola ki olunga Zurich ko yaza na nanit au bima Panama to sali yango malgré tout salango nazo sala des titres odoma ye mutu azala so eki mbombi akokite ya bimi ya kikanga bato nazo sala odoma na chanson mo eza na chanson fa kenda milonga na nzembo moko toembedi impresario Blaise Nzongo les boss donc ye kavidako kavidako donc ye avida raté aza mutu mbongo ya mabe et puis mutema malamu ya kosakana te akoti makambo oyo vraiment po akota banda tongo pour mon ti biso to déplacer to ke bangola
donc secret ebele donc po ba makambo te salama wana fara bona président Nzongo ezande bona Ferrari na bimisa très bien merci on remercier Zate le roi lobia chemi suna mamango que chaque samedi dimanche faut ba TV ezonga pour la promotion donc regarder na room ici quoi Blaise Nzongo chaloupa mondele. Très bien. Merci beaucoup Ferrari, na habité programme va répéter dans nini. Bon, programme va répétition le lot na kokutana na Blaise Mabena, boss Blaise Mabena na staff pour toujours banda siko na Oshwe, il ko le staff wana chez mère Monique Oshwe A38 toza na lelo to sur là dans sous semaine prochaine to banda wana pour la facilité ya mama kamutu. Bon na lingaki mingi mouvement pour moni kulongola instrument kuna koyaka nango izo kutepe ya mona yendo wana pena spinter te pour na matériel na luka loko mobo côté wana pour na charabilo la la pour et ça biso lokola na waso na lelo na kanisa ti semaine wana to aussi ça to vata pièce moko to charabilo pour to banda la répétition na biso ndenge sala leader en wasuma Ferrari la place leader en wasuma c'est là c'est le mot ya Blaise Nzongo wana kwa tama extrait to yoka golf di kanopa yoka ayoka pe voix à tout monde là trop kalona tout monde pe moi le mot me reste il y a Blaise Nzongo ouais il y a boss Blaise Nzongo ko sala eto ndenge salinga chéri batela chance libalao noki okokoma ngembo aza na position pour kutendeke te o jele Blaise okabwaneza conflit te o Blaise batela problème lelo ngambo la guerre monde ce n'est pas bon simile Nzongo talanga yo nasali faut ça faire belle chanson hein il fait bima Blaise Nzongo au CP là la PC va botter belle Blaise Nzongo les boss. Merci beaucoup Ferrari la principauté, en tout cas merci d'être venu tout l'exi ba bon moment na yo mais tout un message moins important au rôle c'est pas fanatique na yo ba même pas fanatique non maman biso ba principauté ba principauté ba principaux très bien non on peut ça ba mbote nanu na Blaise Nzongo na le plus vali tijo changala Franklin Toko Zintoko Franchou Solution le DG Laura Kachantal au service de la nation. Donc Omar Frappe na Frappe abisinga mikolo pièce zoya pièce unique pour la Ferrari Avelino Boulay boss Blaise Mabena Kalate Boza Odoma tozala wana chez mère Monique puis Strelo Mampuya en tout cas message ezaka ke nana posa ba médecin nyonso oyo ba soutenaka la bonne musique bon biso to ba tendance te biso tozo linga kaka nzele zala bien bo zonguna ninga kolote ba médecin nyonso ba soutenaka la bonne musique toza na posa na bino bo tcha loboko po makamna biso ke liboso. Très bien. Merci. Merci beaucoup Ferrari la principauté Groupe La Principauté. Groupe La Principauté. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Ça nous fait énormément du bien.